Ma personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vénitia, femme africaine, pièce contre pièce, namasulu ya mpangu, la personnalité TV, toye nakati ya bibwa, toza nakati ya bibwa, bokoto, pour bosser la bas découverte, ya biloko ya moins cher. Oyo bozalaki nango penza besoin bozalaki nango besoin, donc bokota on est ensemble, il y a pas de souci, on est ensemble, il y a pas de souci. Environnement yango wana ya bibwa bisika toye bomoni bino moko bato bazotonga ba construction ya sika ya kitoko, donc belle construction ezawa bato bazotonga penza bazotonga bazotonga, donc courant ezali bomoni bino moko pe singa courant ndenge ese nini eleki ndenge eleki, donc sans plus tarder tozobanda tia mosala na biso. Toza na kati ya bibwa, donc la personnalité TV na kati ya bibwa bomoni environnement ya place esika toye, donc courant ezali, ma ya régie des eaux ezali, donc bango régie des eaux ezali eza pa ba voisin, donc za na facilité ya kobendisa mai okotiongo na kati ya lopango. On est environnement na yango esika toye ebandi juste peu esika kaka na telemeli eza ba terrain vide eza pe mosika penza te na makadam, donc zo mesurer 10 mètres sur 40, donc nyonso bomona nsima nango wana eza environnement ya bibwa, donc toza na kati ya bibwa, la personnalité TV na kati ya bibwa, donc on est environnement, donc bandi awa esika oyo na telemi ndeze esika to bandi ezali 10 mètres sur 40 bandawa tozotambola mpona kolakisa bino ndenge ezaleleli, donc toza juste na libanda tobenzango na ndenge ya libanda tokota ezali vide, donc ezali deux demi parcelles 10 mètres sur 20 des eaux contenir 10 mètres sur 40 ezwi baveni mibale donc aveni ya liboso yango oyo otolakisa bino bomonake aveni mosusu eza kuna na nde tobi 10 mètres sur 20 nde bazokabola courant ezali, courant yango wana nde bomoni mai pe régie des eaux ezali, donc na 10 mètres wana na ndenge bokabolela eza moto mosusu, do moto oyo akozwa mopanzi esika oyo tozaleleli aveni na ye yango oyo moto pe akozwa mopanzi kuna ye pe aveni na ye eza na mopanzi wana kuna, donc tokei penza tozotambola mpona olakisa bino nde babi eza 10 mètres sur 40 10 mètres ekosukela biso lisusu te awa, do eza awa esika 10 mètres esukeli tozokota na kati mpona kocontinue kopesa bino badetail moni bino moko, do mai ya régie des eaux ezali disponible, donc bavoisin bazali eza pe nzela oyo motuka ezokota, do motuka ezokota pena ntina kati motuka ekoti toza mosika mingi te na makadama, donc tozokota mpo tocontinue kobeta masolo ka ndenge tomesana kobeta masolo.
toza na kati ya lupango, donc toza na kati ya lupango nde tolobaki eza 10 mètres sur 40. Donc toza na kati ya lupango siko tozotambola tolakisa bino 10 mètres. Donc terreau nyonso oyo bozomona oyo nyonso banzete ya mbila, banzete ya avocat, bakoko eza na kati ya lupango. Donc eza vraiment terrain ya monene. Terrain ya munene penza eza lopango moya munene nde bazokata na ndenge ya nsima. Donc soto bandi banda awa esika na pesi mokongo awa banda na nzete wana donc tokotambola ti na avenue wana kuna nde tobi lopango ezwi baveni mibale liboso wa kozwa 10 mètres sur 20 aza na bisika na ye ya kobimela na place ya kobimela na ngambo wana moto pe wa kozwa 10 mètres sur 20 akobimela na ngambo wana. Do lopango ezwi lokola baveni mibale ezwi lokola te mezwa baveni mibale bomona nde ka tozotambola do ezali ko mesurer 10 mètres sur 40 na 10 mètres sur 40 bazokabolango deux parties wana ya 10 mètres sur 20 10 mètres sur 20 nde tobi moto liboso na veni wana kuna esika tobandelelaki tozotambola moni bino moko do nyonso wana eza kati ya lopango eza lopango munene ma bazoteka ndambo so tobi tokomi juste ti na katikati awa donc moto liboso asukeli awa na 10 mètres na ye sur 20 asukeli awa aveni na ye eza na ngambo wana kuna na 10 mètres sur 20 balobi 15 000 à discuter 15 000 à discuter na 10 mètres sur 20 donc esika oyo tozalaki ti awa 10 mètres sur 20 15 000 à discuter toza na kati ya bibwa moto pe ya mibale esika kaka oyo ezwami biso totelemi boye tozobenda na lisusu ti na veni wana oyo elandi donc tozokoma ti na veni oyo elandi mpona kolakisa ye pe kote oyo na 10 mètres na ye sur 20 ye pe 15 000 à discuter babi 15 000 à discuter tomekaki totuna baprix na bango suka eza ndenge nini babi te baprix na bango suka ezali 12 000 donc prix na bango suka yango wana babandi 10 000 prix na bango babandi plutôt 15 000 prix na bango ya suka ezali 12 000 ndenge tolobi lopango eza na ba avenue mibale avenue liboso yango tolakisi esika oyo bomoneli tokotaki na entrée tozopusana na avenue mibale do bango koto oyo régie des eaux ezali pembeni bazali non loin na régie des eaux bavoisin mpe bango wana bazotonga bozomona bino moko do lopango nyonso mpenza lopango eza tellement monene kaka ndenge bomoni balobi bazokabola rien n'empêche na motu mpe oyo amoni ke ye aza ne na possibilité na ye 30 000 à discuter na lopango to pe terrain ya 10 mètres sur 40 soki omoni ke oza na possibilité ya kozwa pe nyonso wana oyekobeta toujours masolo oyekobeta masolo ndenge kaka ezalaka na kati ya la personnalité TV obengi en tout cas bato baza wana disponible donc tosukeleli kote na poto oyo tosukeleli awa esika lisusu nini 20 mètres na biso mosusu esukeli donc obanda na poto oyo si na se kuna yango epesi biso 10 mètres nde tolakisaki na mopanzi wana kuna donc obanda awa ti esika na telemaki nde epesi biso 20 mètres donc ezomesurer 10 mètres sur 25 ezwi baveni mibale aveni mosusu yango oyo bomoni bon lopango ezali mpe ekokanga na bakanga moyibi omoni ndenge ezaleleli donc oyo eza aveni moto akozwa aveni oyo mosusu azwi aveni wana balobi
Wela, c'est le temps. Yo mtorata kelo qu'on a bibwa. En tout cas, cette fois-ci, qu'on rate les soutiens na kati. Et la personnalité TV pour balobi 10 mètres sur 20 avec 12 000. Donc, souka na bango on avec 12 000. Babanzango na 15 000 à discuter. Donc, 15 000 $ à discuter. Tobengi bino, tobiboz à la brancher qu'on laisse coacher sur la personnalité TV pour la resto. Il y a programme. Tout ça toujours na kati ya bibwa. Donc environnement yango wana ka ndenge bozomona ba voisins bazotonga toujours bazotonga azotonga esika oyo tozali ezali déjà donc esika oyo peu na telemi esika na telemi moni bino moko environnement nango ndenge ezaleleli donc tokotieli bino babiloko moko ya bien oyo ezali na baprix moko abordable. Donc esika oyo totelemi on a telemi awa eza esika le mètre ya lopango ebandi lopango ezali komesurer 12 mètres sur 20 za 12 mètres sur 20 donc esika oyo na telemi awa nde yango ekei ndenge tozotambola ndenge tozali kotambola yango ekei mpenza yango ezocontinue kokende ezotambola ezocontinue kokende totamboli toye kosuka juste awa suki awa yango ezali limite ya lopango ndenge babe ezomesurer 12 mètres donc 12 mètres 50 tosukeli awa ebongo tokota na kati ezali no clôture mo tokota na kati po tocontinue kobeta masolo ndenge ezalaka tozaki na libanda sikoyo toza na kati do libanda na mesurage epesaki biso 12 mètres 50 siko na kati ya lopango tobandi juste esika basako wana ezaleleli yango wana ti tozotambola na bangar oyo bomoni na kati awa eza na ndako mpe oyo bomoni wana ya batonga deja eza na ndako ezali kopesa biso 20 mètres do esika wana ti tokotambola esika oyo tosukela nde yango epesi biso 20 mètres nyonso bozomona banzete eza na kati ya lopango bavoisin bango wana mpe ndenge bozali komona na bilili bandako en étage ezali kotongama mpenza bandako en étage ezotongama do tozotambola mpona kopusana tolakisa bino na boye ezopesa biso 20 mètres esika oyo tozalaki wana dona ndako ndenge bomoni na bilili na ndako oyo batongi oyo eza ndako ya sika na ndako ya sika mo ndenge ezaleleli donc momoni ndenge ezaleleli na ndako oyo eza baporte mibale bomoni ndenge ezali donc ezali peu construction ya sika donc ndako yango wana eza baporte mibale donc eza chambre salon na studio so tozwi yango toketi na coin ya mur wana ti na coin mur yango epesi biso 20 mètres donc lopango ezomesurer 12 mètres 50 sur 20 mètres na ndako oyo bomoni oyo ezali na kati ya lopango donc eza na kati ya lopango eza na kati ya lopango mpenza 12 mètres 50 sur 20 mètres bomoni environnement ndenge ezaleleli bomoni bavoisin ndenge bazaleleli do bavoisin bazali penza kotonga bavoisin bazotongaka nde tolobaka tobomba mbongo na kati ya lopango po lelo nasombi na 10 000 lobi to mosusu nakoya koteka nateki na 20 000 lobi kuna moto asombaki na 20 000 ayekoteka na 30 000 balobi awa 12 000 à discuter
na lopango na ndako ndenge bomoni ya ba porte mibale chambre salon na studio. Lopango ezali ko mesurer 12 mètres 50 sur 20 mètres. 12 mètres 50 sur 20 mètres. Donc balobi yaka kubeta masolo, yaka kubeta masolo car ndenge ezalaka babi pusana beta masolo en tout cas bazo c'est la bino toujours maboko ya kofungwama maboko kofungwama ezali kambo ya mosumbi toujours na moteki ya robeta toujours masolo sala ndenge to salaka benga biso en tout cas on est là nde tolobaka on est ensemble souci ezala penza te donc ya robeta masolo ndako yangoyo lopango yangoyo. Toujours continuer toujours na kati ya bibwa toujours continuer donc iska on a telemi déjà iza isika oyo toye iza isika oyo toye bomona bino monde ezaleleli iza partiellement clôturé iza bandako déjà na kati o bato bafandaka déjà donc avenir na bango yangoyo mutuka pe ekotaka mutuka ekotaka donc tobandi juste isika onga na telemi ezisika lopango ebandi courant ezali mai ezali tozokoma tolakisa bino nde tosalaka do tobandi awa tozokontinue kotambola mpona kolakisa bino esika yango esukeleli clôture oyo nyonso bozomona ye nyonso clôture oyo nyonso eza penza na kati clôture nyonso eza na kati clôture eza na kati tozokontinue kotambola donc tozotambola tosuki juste esika portail ezali nde tozokota po tobeta masolo toza na kati ya lopango yango oyo eza clôturé ndenge kaka bomoni na bilili ezali na 5 portes na kati eza na 5 portes eza ba chambre 2 chambre salon 2 chambre salon ba porte 2 chambre salon 2 chambre salon na studio donc toza tia na kati ya lopango ezali matu locataire donc oyo ezali studio donc ya kala na ye mwa mabaya me kati na ye aza studio bafutaka $30 babi 2 chambre salon c'est $100 chambre salon ezali na $50 mondenge ezaleleli eza batoilette batonga dans lopango ezo mesurer 15 mètres sur 19 nde bomoneli donc eza awa eza porte liboso eza chambre salon emibale ezali chambre salon troisième porte ezali 2 chambres salon donc porte liboso oyo eza chambre salon emibale eza pe chambre salon moni emplacement ndenge ezaleleli eza mana emplacement ya bien batia caro libanda eza pe propre libanda moni bino moko de courant ezali bomona ndenge minda ezopela mai pe ezali mai eza na kati ya lopango te mai ezali baza na difficulté ya mai te troisième porte ezali 2 chambres salon na mopanzi mosusu pe donc ezali chambre salon 2 chambres salon chambre salon 2 chambres salon na mopanzi oyo pe mosusu ezali 2 chambres salon do eza caro eza na plafond na kati na yango eza penza na emplacement ya bien ezali type locataire donc on a ezali troisième porte ezali 2 chambres salon pas 2 chambres salon les a 2 chambres salon troisième porte quatrième porte pe ezali 2 chambres salon et puis na obomonaki liboso eza studio donc babi ezali type locataire eza na facilité donc ntango ozozwa esika oza déjà kozwa mbongo
L'automne aux autres esika aux autres mbongo chaque fin du mois na ngambo pe oyo ezali 2 chambres et salon. Ils ont 2 chambres et salon. Chambre, 2 chambres salon, 2 chambres salon, mi balai, chambre salon moko et puis ils ont un studio. Les esika moko et kotara déjà et mbongo ils ont que sombi obandi soko buka obandi kotonga non les esika déjà batonga et à moins que ça la moi ba réparation ya mike na ndenge oyo okolingelela tant mosusu olinga et okomisa yango ndako moko tant mosusu olinga au matissa étage en tout cas ils allaient code de pondre kaka na yo ndenge okolingelela babi a masolo ils allaient 30 000 à discuter. Babi 30 000 à discuter. Bango babi koke na bango musikate. Ke na bango musikate. So bosuki na bango na ba 28 000 en tout cas et ça la bango bien. Babi so bosuki na bango 28 000 et sunga bango. Ça la bango bien. Bazana ba toilette batongi. Bazana ba ndako bomoni bino moko don. Et kotara déjà mbongo babi 2 chambres salon na $100. 2 chambres salon $100. Et bah, chambre salon $50, $50, studio et $30. De côté à des jambons, côté à vraiment des jambons, 2 chambres salon, ça déjà $100, $100, déjà $200, $300, donc bah, j'ai une affaire de $330 chaque fin du mois. Donc biso to bengi bino to bi bozala et belé en tout cas, bon contacter biso tous ensemble na bino. Toujours continuer Moussala, bon remarquer, moi mon lili est côté, donc moi mon lili est côté, ezama ici comme on paye à souka, toye juste kusuki ça, Moussala, donc to banzi awa ici ka on a telemi, de yango ici ka tozali, tozotambola. Pona kolakisa bino kaka ndenge ezali bomoni lopango ndenge ezaleleli ndenge penda kozala bomoni ndenge ezali na ndako dans lopango ezomesure 18 mètres sur 20 do eza na ndako oyo batonga déjà pe na studio wana do esika oyo natelemaki eza esika ebandi tozotambola tolakisa bino esika ebande esika yango esukeleli. Eza lopango moko bomoni bino ndenge ezaleleli eza na construction et sika toujours na kati kara ya bibwa donc toza biso esika mosusu te toza na kati ya bibwa bomoni pena mwa molili ekoti totamboli penza et mwa mingi ti embouteillage dérangeaki mpe biso ma tokomi toujours po tosala mosala dona boye ezali 18 mètres esukeli biso juste awa esika oyo na telemi nde epesi biso 18 mètres esika oyo na telemi epesi biso 18 mètres tokota pe na boye po tolakisa soki tolakisa bino tokota na kati epuis tolakisa bino pe limite na yango esika esukeleli esika oyo yango oyo tobandi lisusu awa tozokende tikuna na suka nde epesi biso 20 mètres mondenge ezaleleli eza na ndako wa monene oyo bomoni eza na studio oyo eza liboso ezali etikali kaka baporte bacrépissage eza pe na ndako oyo bomoni ya sika oyo ezaleleli awa bomoni ndenge ezaleleli do eza mpenza na ndako mabele pe fanda balobi awa ndako oyo bomoni oyo pe lopango oyo bomoni ezomesure 18 mètres sur 20 na 18 mètres sur 20 bango babandi yango 18 500 à discuter babi eza 18 500 à discuter ozongisi maloba mokie bango baozela yo nde ozongisela bango maloba pour que bango basala nini bango pe bazongisa maloba ndenge bayebisi biso
ndenge ya bango mosala ezali kosalema bite toza na suka te biso totie 18500 tobi basolola mokie balongola mokie nde babi te ça va biso tozozela moto oyo aza na besoin esika oyo po yenda sa nini azongisa maloba ponga na tunaka na ngai mama bo prix ya suka bo suka na combien nde bapesi biso prix ya suka te mabebisi biso eza likambo ya lisolo kaka ebetama donc lisolo ebetama babi 18500 obeti ma solo mondenge ezali do lopango eza monene eza penza monene eza tina nsima yango wana place ya kotonga toilette ezali po batonga nano toilette te ma place ya kotonga toilette penza ezali bavoisin mpe bango wana bazali donc biso tozobenga bino nde tomesana obenga bino bavoisin bazotonga tobu c'est le temps donc benga wela et benga biso toujours continuer toujours kosela bino mosala na kati et la personnalité TV balobi awa 18 mètres sur 20 18500 à discuter 18500 à discuter bon moni ndako ndenge ezali moni lopango ndenge ezali en tout cas benga biso tozozela bino ndenge kana lobaki biso motema pepele maboko pembe tozozela bino toujours boya kobeta masolo bosala ndenge tosalaka na kati ya la personnalité TV tozozela bino biso ti na tika nde tolobaka donc contactez biso osa jamais déçu. Merci, il y a trop. Na binonya so bandeko balanti la personnalité TV en tout cas merci na babone na biso nyonso batala kabiso bapesa biso matoi na bango pona koyoka bazwara ton na bango ya kotala biso en tout cas merci il y a trop na binonya so merci na ba membre soutien il y a la personnalité TV Arlette Matoko Liso Nzambe ambisi bazabakane mo général John Kimbambu ba diva wa Sudia Givwa mama boko bank na London Tutu, sans oublier Maman Doris Lema Fumuna Gaz, il y a la personnalité TV, Mère Bosso, il y a la personnalité TV, Tobosani Pete Bongo, Ndeko Nabiso, ingénieur Nabiso, Israël Nosso Pro, en tout cas, bah merci, il y a Ebele, Poisaka, on a toujours Nassima Caméra, Nati, on est ensemble, il n'y a pas de souci. La personnalité TV, Tozalaki, Nakati, il y a Bibwande, Makambutolobi, Bozala toujours branché et Longo Nabiso.